Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Bon dimanche na bino nyonso balandi ya magazine KNB. Lundi tolakisaki bino na bandaku to remarkaka soki bana basi bazosala mabe ba maman mingi bazalaka na tendance ya kobomba bango ole ya kodenoncer. Mama bazobomba bana na bango po bozeza mwa mukie na ndaku. Mwana akomi kokende kozwa même biloko ya kolia ko ya kolesa ndaku. Yango so mona ba mame bele bakomi kobomba bana na bango. Eza mabe. Lobby ekoya kokoma pasi mingi na mukolo na ye. Comportement wana eza comportement moko bizarre. Vraiment eza kitoko te parce que yo mama soko ozo bomba bizaleli wana. Dès ozo luka mwana na yo baby ozo baby sa mwana na yo. Azuzemi siko na era azuzemi yo mama ozo bomba. Olie olobake lakisa biso place oyo uzwilizemi bango bakoma ko sala ndeni. Akomi na zemi akomi ko lata bagen akomi ko kende ko bimisa ubie toketo kende ko longola banjela wana eza mabe ba mama batika nde comportement wana Mama kota kopisa mwene ya mwasi makasi. Mama akoma avocat ya mwana pa ya papa. Mama lide papa gangi na mwana mwasi. So papa gangi ni mwana ye ote. Yo, comment le mwana makango zuwa nini sasa mwasi na yo. Mama koma to mena papa so papa gangi ni mwana mwasi. Vraiment na sepela na ba mama wana te. Soki papa azo pesa mwana na ye conseil tika ba redresser mwana puisque za avenir ya lobby. Ba mama ba keseni. Mama mususu arotina mwana akino kosala mabe. Mama mususu arotina mwana akino kosala mabe te. Ba mama o baza bien éduqué, bien instruit. Jamais ko tina mwana na akino kosala ekobo po aya kolesa na ndako. Mama oyo aza mutu na ye ezo sala arotina mwana ake na nzela ya classe po lobi esunga mwana po mwana pe lobi asunga. Mardi rédaction ya KNB kitaki na terrain pona kotuna bandeko bakino ba yebisa biso soki ba yebaka rôle ya ba Croix Rouge. Kinshasa na biso caméra ya KNB magazine na bino bolingaka mingi lelo kitili sisu na terrain poto solana ba kinois ba yebisa biso rôle ya Croix Rouge ezalaka nini yoka ndenge ba kinois ba pesi makanisi na bango na miko ya KNB. Bon baza ba personne moko ba assistera biso na cas ba danger. Baza très important. Baza batmo ba assistera biso na cas ya passe, na cas ba yandete ba accident, na cas ba liwa moko brisque o famille azate mutazate. Donc ba assistera biso maman. Donc baza ma batmo baza très important. Baza bato ba assistaka population peuple na tango problème ezali. Ezala na ba accident, ezala na guerre. Ezala na maladie, mutu moko azu problème na nzela, azana mutu osunga ete, Croix Rouge a intervenaka, aye kosunga mutu wana mema eti na hôpital, tantôt pour passer ba premier soin, ba idaka vraiment batu makasi. Ba secouriste, ba itizaka bango na niveau ya santé, tango ba guerre, tango ba calamité islamique ou les camas en autres causes la toucher, Croix Rouge fa secourir bango tango wana. Ce sont des secouristes. Ce sont des gens conformes pour na secourisme, pour secourir bateau au cas où il y a problème au cas où match yali, bah chaque toujours ba secouriste ba Croix Rouge ba yebi qu'est-ce qu'il faut faire pour les premiers soins en attendant que au combat na hôpital. Le même mardi wana tolakisaki bino artistes musiciens de l'art vivant balakisaka biso kyo bazalaka na mbongo ebele kasi ya kokamwa soki bakufi bato balekaka na TV mpona kosenga mbongo ya kokundela bango soki mpe bazwi mbongo yango bazongaka te mpona kopesa compte rendu. Kamwana parla na koloba boye il faut otika ba comportement parce que ça bien ti artiste de ton azana bo moyi
faut pas que bolingo ezalaka soki après kokufa na ye faut pas que ça amour wana ekozala bien ke ezalaka non soki akufi nde omoni communauté basala boye bato bimi boye bato bimi comme preuve matanga totoza nango ya sere na biso tokufa mais belé bapanzani bakriki bimi par-ci par-là po nini ekomi après le artiste moko ezala musicien ezala soki nani ezala de théâtre soki akufi ekomi affaire ya bato privé ya olela mbongo zomona soki eza bien te bon faut batika makambo wana faut basala effort ya kolakisaka bolingo wana tomona baartiste mosusu aza balakisa bana hôpital azobela omona ta artiste moko ta okende mais soki akufi ekomi o te nini bimi nini moko bimi te eza bien te baartiste na biso nde bazalaka wana bazalaka bakufaka pauvre vraiment te bazalaka mpe na famille baza mpe na baoncle baza mpe na bandeko keno bakope kozwa mpe matanga charge mais tellement eza na bato moko boye bazalaka déjà wana kozela jaka keno artiste moko soki akufi nde balakisi keno te faut bakozele mais mpona bamiso batikali batireka leçon par là ntango oza na libuma mama oza ya mama na yo donc mwasi soki aza na zemi aza mwana ya ye mais soki osi oboti akomi ya bato nyonso que ça soit niveau que ça soit possibilité na yo ekosalemaka te moto alali wana bomoni ya bandi kosala badémarche ya mikunda ye moko que ce soit atiki baimmeuble famille to ami ya connaissance quartier to collègue du travail ya service bakozalaka obligé kocontribuer parce que eza lokola na sens moko eza lokola dernier hommage na ndeko na bino tomoni bozalaki na ye boliaki na ye elongo bosalaki na ye ni bosepelaki na ye siko moto akufi omoni kaye ekomi kotambola omoni lelo monde yango ndenge ezodeveloppe kala ntango tozalaki bana mike tomoni soki moto akufi na quartier kaye bana kotambola quartier mobimba question azalaki na possibilité na ye moto nyonso ya quartier azoya sani moko eza wana bakomi kombo na yo batie donc cela veut dire eza likambo ya kokamwa te eza likambo ya kokamwa te moto soki akufi atiki baimmeuble na ye bakocontribue ka mpo na ye bazozala na bambongo ebele de leur vivant tout ça bazokosinvente ke bana ebele après ekomi na kufa na bango fo gouvernement ou président soit va intervenir. Bon, moi dans ce cas je peux dire que cause à la elo mo question manque d'organisation ya bango moko parce que c'est vrai ils ont cet argent là on va se vanter nango mais est-ce qu'ils pensent vraiment leur avenir et à leur pension? C'est ça qui compte dans un homme. Quand tu travailles, il faut songer aussi à ton pension. Pension au lobby aux comment vous comprenez. Donc c'est ça que avec la structure, monsieur ne peut pas l'habituer à la vraiment structuré tel que le droit d'auteur, surtout les autres, on peut moins mingi. Alors que le bloc, on a tous ceux qui vendent la malam, il y a un lobby, tant comme on a pas si. Pas qu'on va peine souffrir. Donc moi, je prends ça dans ce côté-là. Et ça manque d'organisation. Il y a des musiciens. Aux gens qui ont épargné pour la future. Dans la structure, il y a mboka, on des appels réunité quoi. Botkolana ndenge bakino balobi da micro akanbe biso kanbe trosinga kaka na artiste et musicien o bozana nous vivant boye bakobongisa lobi na bino parce que soki bokufi bakunda bino na ba honneur peto ko singa na ba oyo bakomisa matanga ya ba musicien lokola ba commerce na bango botika parce que soki mutu akufi bakozela mbongo bosali ba dépenses o etikali bo présenter pe na ba famille oyo baza éprouver Kinshasa et l'équipe partout. Mercredi to la kisaki bino batu mingi ba pesaka ba impression ya oyo bazati na ba réseaux sociaux. Yango rédaction ya KNB luka keye ba soki lelo bokutani na mutu wana eke azali ndenge okanisaka te impression nini okozala nango. KNB ekiti na terrain pona kokuta na ba kino ba ebisa biso sur ba relation o basalaka en ligne surtout ba relation amoureuse mingi ba pesaka impression na ba réseaux sociaux ya o bazate yango to yoko sola na ba kino ba ebisa biso soki akuta na mutu na ndenge akanisaka aza bongo te réaction na ye ekozala ndenge nini mabe tomzonga ndo ezale ta boss na kebo na kuta ezale boss te tomzwe mo daluka ta 200 somba abakisa to somba secret dans no bois que c'est mabe non te maman na ke na Facebook siko asali ba assemblage photo mo bien tie na moné boy ndenga lata ki na Facebook na nda a se paraître ki na Facebook ta bon te dans bois que c'est mabe na ko sobela ta genre sombela nga bon kokutana pas vraiment parce que ba relation nga on a contacté na Facebook et tikala sur Facebook dans muto to ema na Facebook non nous tokutana en dehors ya Facebook te pourquoi parce que batu musu ba posta ba photo oh eza yete
alors peut-être ça va impression mususu na Facebook ou peut-être que aza ngote alors que quand on est à musu photo na liboso le panga bateza bien et puis alors comme ba statut moro oh, en réalité il n'est pas mais c'est seulement c'est la personne c'est comme ça oyo kutana mutu bongo en réalité au tali ba photo sur Facebook c'est pas ce qu'il est en réalité ça va entraîner la personne à regretter même moi je vais regretter et je veux pas vouloir pour continuer ma relation na mutu bongo parce que ils a déjà mensonge ils a déjà koko ça non lingangote ils allaka profiter kutana mutu mumbo façon na bando jela tendo sur la réseaux sociaux mais dans mon ante donc na réaction na na no ko na Facebook na bi ke na moni mais parce que na moni na ndenge mo budon ça vraiment décis le dès que na moni kana musika mo zo na télémi na échappé maman mo na pe ko kapeti. Le même mercredi wana tolakisa kibino na ba taxi en commun ndenge batu mususu bakoma kokota masolo ya batu ata ayebi mutu na makolo te. Tous bakotaka makambo bazokota te akokaki ne koloba te bandi koloba omona muta bandi lisolo ebendi pe liso problème entre bato bazoyoka divergence ya makanisi côté babandi ko swana na kati ya biso eza bien te donc so moni moto azolo bana ye tika ya lo bana eti aye ko sisa masolo na ye eza na tina moko te olandaka so moto par exemple azobeta lisolo a bien na kati ya taxi to na kati ya bus qui peut quand même apporter un plus na vie à moto mususu pa koti ya moi ba commentaire na ye pour abakisa sous moi un plus na oaza koloba mais ça dépend pe ba masolo mususu ça ne mène à rien et masolo mususu ont importance et eza ko éduquer eza ko amener le côté alors et même à moi discussion na kati ya bus ko intervenir lo oyo yebite oyebi banete bisuka te malamu vraiment te c'est important que oyebi na yo toko taka mbala moko ila sens te au moins moninga zo beta lisolo na ye ndenga bandaki na lisolo ozala kite bon makambo salama ki na lisolo no yebi yango te mais yo komi okota ya likambo na ye wana eza normal te komona bato musu bakomi bunda na kati ya bisi bebe ni pene discussion makasi babundi pe leta kangi bango bale bango pe bambongo bolandi bakinois ndenge ba intervenir na reportage oyo ko intervenir na lisola moninga na kati ya bis ezala ngo mabete mais sengeli intervention na yo ezala na ndenge ya malamu ke na ndenge mabe ebenda ba débat te mais mabino na koswa na to bitumba Kinshasa et l'équipe partout. Jeudi rédaction ya KNB Luka Keba soki nani akoki ko benga ma journaliste. Qui n'est l'équipe partout les rédaction ya KNB Luki Eba est-ce que ko poster régulièrement articles na ba réseaux sociaux blog to ko tia ba vidéo na YouTube to na Dailymotion neza ko sala que okoma journaliste. Constat ezali que ba star ya internet à la quête du buzz ba komi ebele ba dérapage et komi ebele oyo conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication c'est ça bazo ko ka gérer té yango to moni que n'importe qui aza ko sala n'importe quoi sur internet to kenda ki na public pona ko tuna ndenge bazali ko percevoir phénomène wana ba kinois ba solo laki so mutatie image moko ya information ya mabe na Facebook aza un bon journaliste était ali kaka a créé loko moko po batu batia eka bien ba lobela à propos ya page na ye a maximiser ba monde ya ba vue ya batu na ba commentaire pour na ba buzo ba c'est pas intéressant ya ko tia image ya mutu bien ya image mo bolokoti au traité te et puis au tiango na Facebook pour le baquet tu es un bon journaliste wana eza bien te aza journaliste était pour batu nyonso bakoki ko publier ba photo na Facebook ba information nyonso o elekana na Facebook ekokezana nango vrai to ekokezana nango ya lokuta na soki natali nani information moko na Facebook je ne peux pas me permettre ya okende koyebisa ngo batu parce que je ne sais pas d'abord la source ya information publier c'est pas bien journaliste encore publier na Facebook te na kango mabe parce que journaliste ezate pour na publier na Facebook eza musala na été na Facebook ya musala na été eza mabe pour nanga eza mabe na États-Unis esika Mark Zuckerberg